makambo oyo Pasteur Denis Lezi abimisi pona liwa ya madame ya Pasteur Marcelo ekoshoke mokili mobimba bato ebele ekoshoke iye moko Pasteur Marcelo na bandimi na ye. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi Kabelo, oke kobongisa Kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko ezoshoke bino ndenge Rafini Tumba ntango abimisaki maloba pona Pasteur Denis Lezi eshokaki bino, eshokaki ye. Bandeko, surtout makambo yango Pasteur Denis Lezi alobi atali yango na bapage polémique la mama. Tango la page polémique elobaka mpona ye abengi bakoseli ye makambo. Tango elobi mpona Madame Blanche oyo autotika biso molimo ne pemba na kimia, mes sincères condoléances Pasteur Marcelo. Tango la mama elobi mpona ye, ya lobi la mama elobaka 80% vérité. Donc, a validé page la mama. Et tant que Pasteur Denis Lezi azali mutu moke te. Maloba na ye esalaka ba effet na ndenge akosakana te. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambo ya mwasi na mobali bakotaka te. Alors na kati ya Zaire Congo, ata ozobima na copine ntango boa ba jeune bakoloba mwasi na yo. Ata moto asalaka mpana osoko mobima ye bakoloba bokoma mwasi na mobali. Rafini Tumba asala epai ya Pasteur Denis Lezi. N'epoke wana Denis Lezi ye moko akonfirmaka azalaki mokonzi ya banzele. Ba jeune fille ebele to ba jeune mama to ba mama na kati ya réseaux sociaux babengaki ancien bogard. Bazala na ye, bafréquenta ye, bayebi vi na ye. Donc, parmi bango, abima pena ba misusu. Alors, soka bima na Rafini Tumba, point d'interrogation.
kasi nga nayeba te Rafini Tumba asala mpa na ye. Naye koyeba ngo kaka na émission elekaki semaine oyo eleki alobi Rafini Tumba asala mpa na ye. Abanda penza télévision mpa na ye. Alors soki totali Rafini Tumba ndenge azalaki na beauté na ye na mentalité na ye, totali Denis Les mokonzi ya banzele nzondo télévision na butu ntango bana balalaka bafilme echange ekimisi molimo epesi bilengi. Bandeko Rafini Tumba ntango aloba mpo na ye aloba maloba moko eshokaka makasi, eshoka ye mpe abimisa mai ya miso aloba. Babiso mpe eshoka biso Rafini Tumba mpo na nini koloba boye na moto oyo akufeli yaya na ye oyo alingaka mingi. Bandeko Rafini Tumba afinga te, ashokaki ye, apanzaki ye motema, azokisaki ye. Lelo oyo Pasteur Denis Les apanzi Pasteur Marcelo motema, azokisi ye, azokisi bandimi ya Pasteur Marcelo, azokisi bato ebele. Ata bokoloba oyo Rafini Tumba alaki maloba ya modeli mosusu, ya Pasteur Denis Les maloba ya modeli mosusu, bandeko basali acte moko eloko basali ko blesse kozokisa yango ne bit nango. Tango Rafini Tumba bimisa maloba eyalaki mpo a blesse Pasteur Denis Les. Denis Les tango abimisi maloba d'avance ye moko kuta misengeli pardon po ayebi akoblesse bato mpe akoblesse Pasteur Marcelo mpe bandimi na ye. Bandeko parla na naloba nini awa na réseaux sociaux, bato ebele soki olingaka ozala blesse te pona bato oyo bandolanda na réseaux sociaux, pona ba émission obandolanda na réseaux sociaux. Na kala ezala na beglize awo nga nakuta mwana mwasi moko na Paris akosambela na église moko, nayebi te so église nini, me eloko nayebi soki nga nakekuta ye na ndako wana eya ndako na ye te, akenda kovisite pa bandeko na ye, nga mpe nake visite. Okomona toyaka bato misato, ndeko moko mwasi ndeko na ye na nga mpe na ye, ava bana bauta kelasi baya. Me soki olobi tofungula télévision mwaye te, ye atalaka télévision te, ayokaka mpe radio te. Donc bovandi kaka bongo. Ndeko wana atosaka mibeko église na bango, ba radio ba télévision ayokaka te. Ayibi makambo elekaka te na télévision na radio. Kako tosololaka de bouche à l'oreille. Yango yo ndeko ozolanda ngai, po ozala choke te,
bando kanisa ke Rafini Tumba nenga ke ibongo po atonda masumu na mokili te. Rafini Tumba atonda masumu na mokili te. Rafini Tumba azalaki pe mutu mabe te po te na ntango asuka asambelaki balimbisi te. Rafini Tumba azalaki mutu lokola yo na ngai. Asala revanche na batu na ye. Deniles a mutu na ye. Asala pa Deniles, bazala bien Deniles a fute salaire, bakende ti bisika esengela bakende. Alors, po Rafini Tumba sala makambo bongo, en tout cas, fo ezala. Deniles a blessa ye na likambo songolo, ata Deniles a yebaki te, ma yebaka blessa ye makasi. Pamba te Rafini Tumba na internet abanda kofinga nani, ablessa nani, afinga mama ya nani. Rafini Tumba na internet mutu kosala ne rando oyo azwaka kamera na ya tie wana banda Kisasa bebisi ba mega eyali kaka Karine Mokonzi oyo akosenga ba dollar pa Fabregas $700 abandolesa ye bongo azongisela ye asala ngo kaka mpona Karine Mokonzi oyo abengisa na feti na ye abengi la baronne na telefone bayokani tango la baronne akomi atreke ye mako kontole po batu babunda te ye moko akopekisa te makambo esila bazonga. Rafini Tumba na réseaux sociaux motone ya rando oyo apiaki esengo aloba atake eyali Karine Mokonzi. Mena koloba Karine Mokonzi yango soki botali maloba ya Rafini Tumba, maloba oyo choquant en tout cas ezate. Kaka maloba ya rando, ba provocation, ba pique, ba kochola la baronne, koluka kitsa la baronne. Pe soko tali elobeli na ye na sourire. Tamwa koloba mo aseki, mo calme. Alors bola kisangai sikoyo, l'internet afinga nani. Azokisa nani modeli bon. Bogotanga, après Denilesi, Bogotanga. Ndeko papa mosusu akufelaki mama. Yepe blessaki ye. Pamba te ndenge na lobi. Blessana na likambo moko boye songolo en privé. Seto mingi likambo ya mwasi na mobali. Bandeko yango wana. Ata biso ba papa roboto alaka boye. Oko monake basi ebele na bima na bango na lobaka na bango verite na sololaka na bango bien na kosaka bango te. Mais parmi basi wana ezana moko mibale misatu bazalaka blessé na ndenge moko ya kosakana te, voire même baswetaka liwa mpo na ngai. Donc soki ngai nayalaki Denilesi, bango Rafini Tumba, soki bazwi occasion bakosasanga modèle moko.
ekoki mpe te ke nazalaki honnête na ye te ye ali blesse ata natuni ye mpo na nini oaki blesse likambo nini ngai nasalaki yo wana mpenza yo omonaki yango boye eyalaki boye te ekoki mpe te ekoki mpe modele na blessa ye eya bongo mpo bana basi soko blesse ye na likambo etali bolingo se tokoto komeka no tokomparaka na mibale mosusu babima na ye olobaki ngai nasala oseliki yango oyo kaka oyo bongo nani oyo asala yo aokipe te mpo wana mosusu ata yo na misu nomoni ke oyo asalaki eleki grave to mokili bakoteli yo balobi ndeko mwasi Rafine o basala yo eleki grave Denis les asalaki me apamba te mokolo nzoto nde ye nde ayebi ablesaki na nani eya bongo pa bana basi eyalaka mingi bongo eya bongo ngai nayebi yango mpo basi mosusu bayebisaka ngai ata na koseka bayebisi ngai mpe eya blaki te ntango aoloba ngo serie donc na blessa ye na ndenge kosakana te yango wana bandeko bino baoyo bolandaka bokozala blesse pour rien boponaka bachaîne bobandolanda internet ekoma monene bakanal ebele bachaîne ebele bamisusu na ebandeli batiaka kaka makambo ekolobama na kati soki otali kaka na ebandeli okei kotala te neti nga papa robo na ebandeli nalobaka deja baoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te oyoka deja kombo ya rando otali te okei eyali mpo na bien na yo koluka te osala ngai plaisir to osala bachaine wana plaisir na kokontribue na kotisa baview na bana mboka te mibatela ozala blesse te lelo oyo Rafine Tumba kenda Pasteur Petage bisika azalaka asepelaka te asalaka feti te ayokaka mawa kolere wana eyalaki mpe kaka ya ntango wana lelo oyo Rafine akenda azongi mutu so akomi koloba na biso na sekre makambo aloba te ke Rafine asala pa na ye akomo sentir quelque chose na motema na ye pamba te soki alinga koloba Rafine asala pa na ye alinga koloba ngo banda kala ata mokolo ya selika ata ntango Rafine akufaki ntango bana kobima malobi yango ntango makambo evandi kalme ntango atali bana misato batikali ntango atali bana yango mpe baleki na TikTok atali bana yango mpe balelaki babwaki fleur bakundi mama na bango alors amoni mbala moko Nzondo Télévision amoni Rafine Tumba amoni ntango engagaki ye atalaki présence na ye atalaki zolo na ye atalaki kimuluba na ye alobi mwana oyo image na ye en tout cas batelespectateur bakolanda ngai mpe
ngai mpe nakose retrouve. Bandeko, Pasteur Pétage a pété lisusu. A pété. Nakanisa kelke bato si bayoki solo. Bayoki yango penza. Gana koko déterminé basolo yango te. Nakanisa boke na conférence oyo ekosalama na salle zele zino ako expliquer basolo yango. Nga Papa Robo na sukisi awa. Botikala malamu et ciao. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robo leader, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, #1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.